au renoncer dans la partie nayo pour au côté de la partie mususu. Maintenant toujours débattre nini. Est-ce que papa Mwanasemi azali adhéré na partie à UNC ou papa Mwanasemi a lobby que ceux qui moutaillé que besoin à partenariat na opposition, on va l'écouter et puis toyo kaye toyo baba proposition nino ya zanango. Mais ce qui est clair, ça c'est la logique de la démocratie. Tout ça la ngoni. To ba yo kaye, c'est à eux ba étudier, ba za ba tuna bango ba bureau ya stratégie zali, ba yeba est-ce que muto azo la biso ba je ya muto na sema ko ikolote. Est-ce que muto azo la biso je ya mukongo na sima azo tala liboso te ou bien chemise ba lusu ba butote to yeba ye. Donc ba tuna ba bureau wana zali o ba ko étudier visite na ye o azo aye na kati ya parti songolo. Ce ne sont pas des gamins, ce sont des grandes personnes. Eux va venir en opposition, eux peuvent avoir une opposition longtemps basali. Eux va avoir une politique longtemps basali. Mais ceux-là, eux va qu'on recota nakati, bakoluka bazala naie pour baper sa voix. Ça c'est une autre chose aussi. Ça c'est aussi un autre combat. C'est-à-dire que combat on est allé à que bateau dans l'opposition est vrai, baie bateau on a peut pas dénoncer bango avant. Mais ce qui monte à cause bateau après ça. Dès le début, c'est très tôt. Mais mais tant que comme à un moment où vanda interview belé, il y a MLC, qui interview MLC na représentant, il y a MLC na Félix Tshisekedi, il y a UDPS, tout à l'heure bango, ndengeni balobaki, donc c'est-à-dire il y a un temps. Ils vont s'asseoir et choisir un candidat unique. Et à ce moment-là, nous avons dit que candidat nini. Côté nini. Merci beaucoup. Papa Zamwan. Merci bandeko na banza na kosenga na régie kuna batela biso mwande nze muka muketo pema na tanto kozonga ndeto ko banda ndeko Koblo régie est-ce que oza kolanda ngai kuna pona bongisa pe micro lokola bolobete micro na ngeza ko crasher out. Allo ndeko DSV. Oh
merci Régie na ndengo siliko songsa maloba awa na banza na siliko charger PC mususu na ebite soki boza koyoka nga malamu kuna sikoyo. Tozo kayo papa Zambwana. Merci ndeko Koblo na banza to prometa kete tanto kozonga to kopesa yo micro po ete yo kwa kokoba. Est-ce que koliko pasola biso mpoke concernant sujet na biso tozali kolobela awa ya l'information triquée. À vous l'antenne. Allo bandeko kuna na banza ndeko Koblo na utai kopesa yo antenne kuna ezalinde maloba na yo mtu zali kozela. Allo ndeko Koblo, est-ce que ndeko Isaac yo bino boza koyoka nga malamu? Tozo kayo papa Zambwana. Donc ndeko Koblo na banza yende mutu waza na problème parce que oyo deuxième fois na pesi maloba mais tozali koyoka yete la fois passée pe ayela kibiso apparemment tozali na problème koyoka yete. Mais tika ngai bandeko na ngana koba na deuxième section oyo na linyiko lobela concernant ba kipelekese oyo tozali na bana 50-50. Soki na bana 50-50 na linyiko loba bandeko oyo basili koya na Congo. Congo eza pays oyo tozali na service ya immigration et kondimaka mopaya nyonso aya na ye mais kota d'une façon normale zwa mikanda na pe normal sinon que constitution ya Congo ezali koloba ete mutu pe akokine kokoma un citoyen congolais par acquisition. Mais maintenant comme citoyen congolais par acquisition yebaka yango ete ozali na barol pe kozala bien limité. Par exemple okoki kosimba responsabilité supérieure te na pays qui est ba fonction publique et net ba poste ba sénateur président okoki kosimba yango te wana boka ni ko revoir constitution ya Congo makambo eza na kati wana ya watu ko loba ete bana 50-50 basili kokota mingi. Et maintenant il y a une coalition, une force ya bana 50-50 ezali ko tourner. Sachant que bana oyo bazana bango pe na esprit compatriotique te. Bazana esprit patriotique te, bazape na esprit moko te lokola oyo tokoki kozana ngo ya biso na biso bana ya 100%, il faut qu'il y ait une différence. Wana ezali jako yebana. Nde biloko za komona ete eza kosala ete bana oyo na tango basili kozwa déjà ba position politique na ba stratégie militaire pe na kati bakomi koya na idéologie oyo ya bango na bango pe bayebana na tango basili koyebana basali pe ba club na bango basali pe oyo ya bango coalition pona koyeba ete toza na danger au cas où bankolomboka ba découvrir ba makambo tozali kosala à n'importe quel moment bakoyi ko agir d'une manière ou d'une autre ya ko bloquer biso kwa ngana biso toliaka tokozwa yango sute ndenge tozulaka yango yango naza komona ete tika toyokana tozala capable ou bien ya kotia batu na parlement oyo bakozala ete baza koveye sur biso bato bakozala soit na présidence baza pe koveye makambo ya biso bana 50-50 bato pe bakoki kozala na mampinga baza pe koveye si makambo ya biso bana 50-50 soki oza mayele te yo mwana Congo biloko oyo okotikalaka na yo pe koyeba yango teke eza koleka déjà. Comment toza koyebela yango? Il y a un certain favoritisme, il y a ba complot ya mike ya ba réunion ndenge na ndenge oyo ezali kosala ete bloquer ces gens là parce que soki baye avec une force nationale ya bana 100% baza capable totalement ya ko réduire biso babanani bana ya 50-50 à 0 ou même toza koyoka bango ke zongisa ye wapi na Rwanda
zongisa ye wapi na mboka na ye biloko nyonso eza kosala ete baza komona sauf yo mwana Congo soko za na misu emonaka te me ngai naza koyebisa bino selon ma sagesse ya muke naza déjà koyeba ete oui coalition ya bana oyo ye très makasi. Voilà pourquoi lokola baza na mbongo koleka bana ya Congo baza na ba position koleka bana ya Congo na ba angle nyonso basili kozwa biso bana ya Congo soki tokozala mayele te tokozala incapable ya ko récupérer ba poste oyo ekoki kozwa ke yo mwana ya conscience ya kitoko ya mboka osili kozwa.